Musique ya pasi, musique ya douleur, musique ya paiement, musique ya souffrance. Tala, comment le roi ko Koffi Olomide, ko ça la 46 ans de carrière. Na monde à traumatisme, na monde à injure matin, midi, soir, na monde à humiliation, la famille, ce n'est pas donné à tout le monde. Même bateau to le bakato après Sarabangote, to appréciera bango pour na comportement na bango, mais kota la carrière na bango bandeko ezali malamu parce que quand même bango bazali kolobete bendele ya RDC kokoko ya te, malgré musicien nyonso asibiraka toujours ba humiliation, musicien nyonso asibiraka toujours ba makambu ya lolenge na lolenge ya ngonde zolo bakeno musique eza passe soki nanu osali elembo na musique te tant to banda obenga ba misusu ba écrivain to mona ba mususu ba kotela biso na ba privé ono jika to ebela na boyete mama wa taifa ejika chaîne na biso ya sika efungwami Koffi Olomide eza déjà disponible. Je crois ndenge na zolo babwe mande ochela ngango penza na attaque. Abonné tout ya jika. Vraiment to yoka na kande to salaka. Biso tout to kende na to kita place wana. To s'abonner massivement. Bakip pe ya sika ezokota na chaîne wana. Olinga vraiment les grands mopao. Ozalaka na besoin na ye. Ozalaka ki akende liboso. Mama wa taifa ejika. Voilà aujourd'hui. Yo bukani lokolo. Na mbenga babete tozo tuna kaka toza na besoin de réponse. Na ko bukana lokolo wana est-ce que yo za joueur? Papa, tonton, zézézé, est-ce que oza joueur? Est-ce que oza joueur? Mama wa taifa ejika. Balaki kaka na synthèse moko ya muke pona osali la papa na biso zézé pona olobake non papa obeta ki pula mabe. Je te comprends peut-être ba to ba conseiller ki yo pe ba conseiller ki yo mabe. Ba pesa ki yo conseil o eza à l'auteur te. Ba pesa ki yo conseil o eza na niveau na yo te. Ba pesa ki yo conseil o mérité na yo te. Ba pesa ki yo conseil o eza ya âge na yo te. Donc cela veut dire que olingo fanda na point na yo, nga le seul eloko na o conseil yo eza okene ko sala remix ya fimbu c'est le seul eloko oyo ba yebeli yo osala ya bien. Po ata wana na TikTok nanga eza. To koti sibi fimbu si coach. Donc à part wana elo mususu ezate. Donc je suis désolé, salamu alombangu ozwa visa ya Maroc. D'ici ba janvier oza déjà na Maroc. Po bakende quand même koye ba fimbu ngona na yemba yango. Pona minute e mama mokili mobimba tala ke ba ebite mukolo na ngweza na. Mama wa taifa ejika. Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu en tout cas. Bonjour Bajika tout ya étoile. En tout cas na pesibino ba bonsoir na bino, ça dépend l'heure à laquelle bokolanda. Émission na bisoto analyse na bino ya Jika la mère des nations, la maman de tous. Rien à dire, rien à ajouter. Avant na banda na pesi matondo mingi na fabrissement de na sima caméra. Na epsa ki bino keto comme na fin de l'année non. Ah boya rochela nga ba commentaire. Boya ba teke mutu asala ki ngana zala wana ake lokotela nga ba image abambela nga asala boye eza mande bala sima ngana otika yo ngana ya na caméra yo oye awa po ba mona yo po bala sima tanto okoma na le 25 ba peso ba cadeau. Merci beaucoup na ba Koffi tout ya monde entier. Merci beaucoup na ba Koffi tout ya monde entier, pourquoi pas les Cindy Love de Mama Si la reine mère na pesi bango mbote na pesi mbote na ba Golo tout ya monde entier, ba fan ya papa Hervé wallahi na pesi mbote na ba Griffe na ba Tigresse tout ya Innocent Molodoy na pesi lisusu mbote na banani na ba fan. En tout cas, kune comme l'anga moi patient. En tout cas, na lobaka ba fan ya wata na pesi bino mbote pourquoi pas ba villageois tout ya Fabrigaz de Maestro na pesi bino mbote on est ensemble. Aujourd'hui, c'est le combien? C'est le 7 novembre 2024. Petit à petit, nous sommes en train d'aller dire au revoir à l'année 2024. Dieu nous fait grâce pour tout comment. Lelo ya biso lobi ya tata Nzambe. Merci beaucoup la famille. Émission lelo eza ya koseka, émission ya lelo ngamoko nazaki na mbetu na
katani na koseka bayama na pesi lisusu merci na sponsor na ngai officiel et de beauté en tout cas et de beauté nde makambu soko ozali na problème ya batampo oza na problème ya banduta ozali na problème ya teinture yaya kolongolanga kolongola mamasi parce que biso tozala na problème ya bateinture te toza complexé te oza na problème wana kana numéro ya Jika yango nde okozwa ocontacter biso na lombangu tokoya ko répondre na esengo pe na kimia nyonso. Merci beaucoup na sponsor nanga officiel et de beauté clinique de réparation contre eau hydroguinone contre le mal. Comme j'ai l'habitude toujours de les dire sur TikTok. Olingi oye baba merveille et de beauté. Beta na TikTok nanga Jika de tous. TikTok nanga okoko ya mbala moko na publicité ya eloko nyoso za nango besoin. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner là-bas et tu laisses le message madame, donne-nous votre numéro, on va vous donner avec plaisir. Sur Jika le même numéro, c'est les mêmes numéros il y a et de beauté. Merci beaucoup la famille. En tout cas depuis tongo na banda ko sika na lobi likambo na Olexango pambate. Tina manda zotu na nini na betele lisolo yepa katani na osika. Bandeko musique eza pasi. Tome ko respecter bato yo ti lelo baza na kati ya monde musique. Musique ya pasi, musique ya douleur, musique ya pema, musique ya souffrance. Tala, okoma lo bato ko Koffi Olomide ko sala 46 ans de carrière. Na monde à traumatisme, na monde à injure matin midi soir, na monde à humiliation la famille, ce n'est pas donné à tout le monde. Même bato to lo bakato après sarabangote to presera bango pona comportement na bango mais kota la carrière na bango bandeko ezali malamu parce que quand même bango bazali kolobete bendele ya RDC kokoko ya te malgré musicien nyonso asibiraka toujours ba humiliation musicien nyonso asibiraka toujours ba makambu ya lolenge na lolenge ya ngonde zolo ke no musique eza passe soki nanu osali elembo na musique te tant to banda robenga ba misusu ba écrivain to mona batu misusu ba kotela biso na ba privé ono Jika to ebela na boyete makambo wana eza ba polémique bitumba Wazekwa na Koffi e banda kala. Est-ce que j'étais venu attaquer Wazekwa? Non. Est-ce que j'étais venu kolobela vie na nga Wazekwa mabe? Non. Est-ce que non na eki ko rappeler vie na nga Wazekwa ke vie na nga Wazekwa côté musique en tout cas esimba dangote. Et donc esimba na musique avait na biso Wazekwa ezali kaka fimbu scotch ye moko na nukutu ayebaki ko utiliser yango te ba ivoirien bazui parti na ye kaka boye ba beti yango bazueli yango etikali ka disque diamant 3 disques d'or etikali disque diamant ce que yo moko créateur ba yebi kutu te nani nde auteur compositeur ya loembo to yebi te osombaki to yebite yo moko mto composaka to yebite yaya na place kutu vie Wazekwa na biso asa la guerre to bako saye que sala base utiliser comme Koffi Olomide pose wa makambu ba tchaki une erreur parce que bato ba yebisa ki utiliser comme Koffi Olomide pose wa makambu bango moko consciemment ba yebi que non musicalement parlant Wazekwa n'est rien. Nana lingaki na apprécier to beta lisolo que non à part ba livre abengaka batuna studio mamangebi asa bimisi susu ba livre mususu nana lingana sepila mais jusque là livre tikala ko bimate côté musique zéro ya wanga na loba que non écrivain raté parce que soko lingako kenda ta na monde akokoma lingaki simba non seka makasi to mona ki kuna bakamati ba mawelisa bakamati affiche na yo ba chango na nini na ba statut pour dire que non ba soutenir yo. Viens à ngai. Yo linga yo kisabiso sonite na tuni. Siko shoko zuna lokolo. Na ndenga mabeto comme joueur. Zabe. Musique ya pema. Siko shoko wana. Manager na yo ebele ya explication au pesa biso. Elingo le bakio comme joueur. Oh non, akobeta lisusu te. Azana choc azu ya choc ya nini na ko sauter à répétition ndenga zo meka kokoma Michael Jackson to azu choc kaka bazu la mbaba finike libiso parce que ça pema ba betaka concert soko teki billet ba betaka concert soko za déjà na salle ba betaka concert tala dernièrement j'étais venu malgré erreur na yeme na eki ko féliciter Redi à Miss il faut savoir que ça la différence. Yali na ba musicien o yaya ata lali pongi tika ya lala ata ko sa eloko te tika lala tant que tika ba biloko na ye yaya
Ce que le bil lelo na ko tie loko bomoni wera son tala bino moko bosutuka bomona makambo wera son na osala parce que wera son ana biloko ana ba générique ok ozo le kananzela oyoki générique ya wera son atoza kata mutuka ya yo bouger mutu ça c'est la pure vérité Jibem piana ana ba générique pele pele ya lo pele ah nalinga na ngai te me to kana ndinga bie to ba ennemi te to aka na monde showbiz pele pele ya lo pe ya musique soko zo le ka oyoki kara ba tena bafle papa chéri zo beta obina ce que vient na biso waze quoi tinenge bo conseiller ki tina ndenge bo sala ki association tina ndenge bo koma ki na ba niveau aboyi azana elembo nini ya koloba ke lelo na lingina kende robeta assurance nini bo pesa ki afingela bino ra kofi ale ba ke kofi amtema mabe muto au côté musicalement bozane carrière moko débutement moko même année nandenga mabete to obeta ka lisolo muto ko silika zala te hein boalo lenge moko me mutu wana leki yo bako kontaka ba 46 ba 45 ans de carrière to kendaka na ba 26 album nako zoaka ndakisa ya Platinum eza na 43 titres on va imaginer que album moko eza na 43 titres bimisa yango na zo exemple ya Inosbi abimisi EP eza na 6 titres ce que zwa EP ya Inosbi divisé yango na 43 et bimiselo combien d'albums et combien d'années ya succès oza sur le marché tala bachara musapi na monimate ba négligeaka savoir fait ya mutute pour arriver au point ya koloba que non il n'est pas légende. Voilà, aujourd'hui tu as fait la honte, tu as fait la guerre contre toi-même. En tout cas j'avais dit que non, ça là je ne peux pas faire passer ça. Ndouleman nazan Ndouleman tomona awa papa Hervé na Adidas Arena moi blocage côté na côté balobi non même animateur azo qui endete est-ce que boyoka papa Hervé atelema aloba que non na obetate parce que yemoko na kati ya papa Hervé aza animateur na kati ya papa Hervé aza chanteur na kati ya papa Hervé aza danseur na kati ya papa Hervé aza nyonso asiraki jusqu'à ce que bomonaki o Adidas Arena epesaki yango ba annulation na batu bokenda ko signer na bango ba association annulation koto annulation. Voilà aujourd'hui yo bukani lokolo na mbenga babete tozo tuna kaka toza na besoin de réponse na ko bukana lokolo wana est-ce que yo za joueur papa tonton zezeze est-ce que oza joueur est-ce que oza joueur so mutu nyonso aremakaki ke concert outi osalema na Côte d'Ivoire il y a le 26 octobre mon père azalaki na un peu na problème so bo remarquaki yango mais est-ce que empêchaki mon père azala l'auteur est-ce que empêchaki ko faire le midi abeta ndule est-ce que ko faire le midi talaki te non peut-être je ne me sens pas bien non est-ce que empêchaki non empêchaki était musique c'est boy musique ça passe arrête. Actuellement même on a besoin même de la politique. Oui, allez même parler de la politique parce que rien n'avance chez nous. Tout va mal en RDC. C'est le yondongo le bagoza intellectuel. Ta place c'est là-bas. Crée même un parti politique. Tu as déjà quelques gens qui t'aiment. Il ne faut pas se focaliser sur la musique. Tu as compris maintenant que Bakondoua qui est une erreur. Il n'y a pas longtemps, j'avais dit, tu ne peux pas t'associer avec Balou Yalelo. Tu ne peux pas. Zamba Yalelo Zamine. Tu ne peux pas s'imposer na Zamba Lelo. Zamba Oyo, ba o bazana Zamba o ba linga batu musuba yo kanate. Mais ya a lobby ke nga na quadraman. Na ko fanda na ko yoka na bo yoka nga pe bo ndimela nga. Yoza si ba pecho ba linga ba benga bango ba die.
Bati qui est là, place, tobaka bolonda mwa succès. Quand des succès ça passe. Quand des succès ça passe, muto comme na niveau alongola bilamba rapport au succès. Muto comme na niveau akosa ke ba beti masas pose au cas succès. Na kilelo la famille. Muto komi na niveau ya kozwa histoire ya ndaku na ye moko abimisango libanda poka kabalo bakeno e ana makambu ba beta kombo na ye ekipara lisute na monde lelo na otikelo nzela po balo bakeno yo zawaze quoi. On t'a utilisé tala soutien za otomona ka mopao na ba inonsbi soutien za ka otomona mopao na ba wat Fabrigaz le maestro Papa Hervé de tobenga soutien ce qui biso tout omi kotisa na Adidas Arena eza pona ye mokunana ordre de chapelle. Je crois que mon père a changé look na mobimba ezalaka Adidas c'est ce qu'on appelle le véritable soutien. Moi nazobe ta concert ache penza fiche mobimba na page na ye a commis page serré kofifil tout kofiet tout aller. Voilà ce qu'on appelle ya yeza kozwa fiche ko tiate nanya yebi et puis bango mo bazo tuna yo okokende kuna po yemba nini okende kuna po sala nini okokende kuna po objectif na eza nini on ne sait pas tango okokende kuna okokende po osala nini okoyemba nini oza nango okoyembela biso fimbu c'est que fimbu wana zela yango kalate ezolinga banda zela ngo na janvier po ezonga sur le marché ngakutu soki nazalaki okandenge na pesa conseil na ba musicien nyonso esengelaki ozonga osala remix et puis osala l'effort que nakani oyo ozala na Maroc parce que tango azobeta fimbu oteka imagine au niveau international que auteur compositeur ya loyembo oyo yeyo. Oui et seigneur le sala bongo koyembe za problème akobuka na te. Est-ce que président ya orchestre président prezo tobenga ko prezo comment on est longo to ezakaka indice mon frère je te salue depuis ta position en France mais na lobby indice nanga na ndenga mabeti viens na biso concert exacto exacté. Toi tu es mon frère, tu peux me dire la vérité. Est-ce que concert exacto exacté? Suisse annulé, Adidas Arena annulé. Finalement, il y a quoi même? Si on a ndenge katani moyen mutu amata avion kende koyembe zate. Arrêtez de nous prendre comme des petits enfants. C'était facile de créer des polémiques. Il y a 4 chemins polémiques sans base. C'était facile. Mais vous oubliez que non. Il faut travailler. Il faut tangayo. Il faut zoyo. On a pendant la sepeli. Parce que le Coran est boucané dans côté. Et le Rwanda batchango kapona ocha. Quelle honte. Quelle humiliation. Mawatro la famille. Et apprendre yo lelo, tu lelo yo kontarasi bat. Les artistes aux artistes étaient. Si lelo pour vivre, pour lire au kontarasi bat. Le jour ba tombe la combo na yo. Ba bambi on a se, ne regrette pas parce que tu plairas. Voilà. Merci beaucoup. Alors la famille, chaîne Nabiso Sika et Fungwami. Kofi Olomidie est déjà disponible. Je crois que na zolo babou et mande au tchela ngango penza na attaque. Abonnez tout ya Jika. Vraiment toroyo kanakande to salaka. Biso tout to kendena to kita place wana. To s'abonner massivement. Bakip pe asika ezokota na chaîne wana. Olinga vraiment les grands mopao. Ozala na besoin na ye. Ozala ki akende liboso. Ozala na besoin na ye. Soutien aux Européens artistes na olingaka. Ezali ko kende ko s'abonner massivement na nouveau na ye. Na niveau chaîne quoi
chaîne na yasika parce que bino moko boyebi que chaîne akala mavanga elikanaki tokota na détail te le passé et le passé tokozwa le passé to amener ngo na le présenter le présent eza Kofi Olomide. Merci beaucoup. En tout cas, ceux qui vous abonnés à Jika et Sengeli Bokende, vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso Yasika. Fabrice Mande Rocher Nabiso affiche na zolo baboye. En tout cas, yomoko beta yango kota na lumbangu s'abonner à la chaîne Nabiso massivement. Déjà ils ont la kisakeno azaya batu. Déjà talara nombre d'abonnés yaya na journée moko eza facilité artiste akotika laka artiste jusqu'à ce que tozonga kaka na nombre d'abonnés oyo bayibi na nombre d'abonnés oyo balimwisi tozonga nango kalate ata na début ya année 2025 soki nzamba pesi biso pema tozonga yango. Merci beaucoup en tout cas na pesi bino merci nazalaki kaka na synthèse moko ya muke pona osali la papa na biso zeze pona olobake non papa obeta ki pour la mabe je te comprends peut-être ba tu va conseiller qui peut ba conseiller qui au mabe ba pesa ki au conseil o eza à l'auteur te ba pesa ki yo conseil o eza na niveau na yote ba pesa ki yo conseil o mérité na yote ba pesa ki yo conseil o eza ya âge na yote donc cela veut dire que on ngo fanda na coin na yo nga le seul eloko na o conseil yo eza okene kosala remix ya fimbu c'est le seul eloko oyo ba yebeli yo osala ya bien po ata wana na TikTok nanga eza Tokoti sibi fimbo si coach. Donc à part wana elo mususu ezate. Donc je suis désolé, salamo alombangu ozwa visa ya Maroc. D'ici ba janvier oza déjà na Maroc po bakende quand même koyeba fimbo ngona na yemba yango. Pona minicho eyemba ma mokili mobimba tala ke ba ebite mukolo nango ezanani. Pour nous te quitter. Je suis désolé. Bo pesa ba kulutu bato banda musique kala même bazo sala musique lelo quand même ayebi ke naza musicien. Il faut na sala, il faut na bosser. On peut savoir, on peut ma félicitations. Merci Mandena Sima Caméra. Abonnez-vous massivement. D'ici là, portez-vous bien. À partir de lobby, Borozo Elongi Sika. Oui, Najika. J'avais dit que non. Moi, Najika, Akobanda Moussala, sans problème. Boyambaye na Sengo. Parce que quand c'est Jika, c'est toujours, même si ça y était, ils ont toujours Jika, la maman na bango. Merci beaucoup, la famille. On se retrouve prochainement. Bye bye. Makasi Kouterou.